Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolandanga nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe tina Dubai mobala leki libongo nelengi ebele bela te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lopanga beli liboma kena nyoka akoswa biso ndakala melingando nya wakangi balo mibalo bakabaka te suka batikalaka bango moko lala lulala nga wana Simon Poso Nibanga gologota mbwa ruzi. Kera nyoka. Akoswa yo kamnyo muneni. Nzeta motselu. Ngawana. Tembe na tembe. Na pesi bino badabo mbote ya Jésus de Nazareth. Ezalis. Bisika nyoso bozali. Mawana ye ezana bino. Nzamba lola fungula bino maninisa. Apesa bino oelingi motema na ye. Gracia. C'est gracia. Karem oyo ebota mbuma. Ya malamu na bafami na bino nyoso. Amen. Bala mama nzoka na wutola fere gola fungoli nini na bafungoli nini pona koteka ba billet ya bala mama eza satire na modèle moko te mona mobalo yo te ya toza sudi kama polémique te soko moni munde kwa selelo kama lamu na moment de to okende il faut kumisa kaka bafungoli siko pona bateka batike biwe fungwami banini bafungoli banini wana po bateka ba billet déjà yaya pozwa pe billet ba billet sa kwanga na priorité ngadi modèle faire nga salona akobeta 3 fois te parce que toi pe na ba concert mi sa tout to za pe na concert ya héritier wata sosolem na mona utotsango na mois de mai ya fali pupa nanu atete to ebite so akutsango mkoni yaya esa sulu kama kuswana te nde kwa beti misiki tokei eza beli kamtebo bengana pe susu batu ngande na sabo toko biso nyoso toko oyo nyoso bozakina bakanda toko kota mutawo bengana biso asa iponza na usu impact te ote ba na concert biso toko yana biso parce que eloko za sute na okaki pe fale aso pesa batu ba de compte final abenga ki batu ne nyonso apia ngo ba de compte final ndenga na yoki mutra luka vina ingati la lulala Kera nyoka akoswa biso mama nga kutu na sepeli mama na sepeli parce que Odette Nzongo yanda mama présidente wana ko ya ba gauloise alobi nga ndoko Simo nazozwa 20 billets na matata ya yo pesa ngabi Odette Nzongo 20 abi noko Simo nazozwa 20 mais na ozo na matata ya yo pesa kuna ngabi kamata Odette Nzongo yanda umela zala umela Omona pe to sutukibo na concert omona pe falia ye la lula papa na nani maître avocat Keina omona bimeli bisonde eza loko to swana te eza solo mama babi be sacre pas zoya obunga ko boya ko te eza ngolo akankili te sacre ya te point asa lekine ya zo beta bisi ba rankine eza lisusu te match Saint-Denis kufi kishasa pe ku eloko zasu mutako kosa bino teo fali ba yo kana tena fe lukuta ngane siko mna matière eloko zate mikole zakabo masolo be akala oyo kaya ba belle vie na sugina sila masolo mo kaka monotoni eloko zate makambo za siko kotena mikolo na lokwato moto ezana kota fe non faire masana moto makasi azana moto mutako loba hotel yaya ngana zo mona ngo na moma oyo pona nu fali ba beti nini na ite parce que ba lobi pono somba biyango aline tala ngadia oya to oyo commission jeux olympique ke beta auto alinga kotsa biso na nini na confinement ba bie zande lika eza opesi mbwa makaka zwi la lulala natili okole mabese kote ngabi babi noka ba keine kenda ka bongo ko Simo za black te mo mbalo na kufungula gishe babi somo bieso teka malokolo mama ezo teka mana ba mipiko sito koma samedi ndena moneli bana mama nzaba so kangeza sute na moni ba obeta akobeta ta data 3 soki organisation ya bango ba yokani nani na ye ba tuna bango nde basala ka wana Odette Nzongo yanga tinda ka libela pa do tande mama kamongi komo kende bo na okota su ya fali na koti su ya héritier wata sosolembi
ya fali bena okota mutu akobenga nanga azete ennemi ya likasa efungwani lala papi busi mosengo omsel tokutana ennemi esili tokosilikela nini hibrato piana mabese esili namona pe bina file kala leki nanga motema ige bina file leki nanga motema namona ekala esa solo tosola te miel de son baraki ne sili eriche pe mona ka eriche waja pe mona akobimela biso pe kuna aye na concert la tekele bumba ekendaka bongo bala mama eloko na biso concert a faire rigola egeza lopesi mbwa makaka zwi tozela pe afali tembe na tembe biso kuna deja nde tozomonela ba billet padonga ndenge ka bodetsa sa abia zwi 20 wana abi satire ezande matata miso bazo soko zwi nde na yoki babi soko zwi yango sikote kota na ba 3h to 2h ozwi ba billet comme tu comme na 3h en tout cas ça soko mais ako beta mitsuki batu ba billet sila ko sala ta dendenga salaki awa na Adidas Arena betita mibali na ndenga bien pona batu basa en équilibre Belgique ndeko ninga naka kumboka neka muke balinga ko tsaba poudre bambana mo balinga ba pongi ba kola muka la Belgique ngana so ba Belgique bana ba Belgique ngana so yana terrain na bino na mona pe na zonga pe na sango ote ba msuto mona kote ngana zo ya concert kuna na mona pe bino babeto malamu na profite nga na mona bandeko na kala na mona ba na concert mabeto malamu bomona ngana concert na oya nzamba bumba biso ka tukutana ekenda ka bongo bela te toli yango bongo Belinda Lutadila motema Jacob Kisolokele ekenda ka bongo fegola yaya mukono soke koki obanona kama kamnyo so facile omoni loko fera lobaki ese lokola e libérer makambo belé e fungule ba porte belé nga selonga yaya nana nga bako satanda ko lo bakuma fa omona pe fali ayina nako bongo siko fero pe mo akamta ba surprise omona pe na concert oya ya Stade de France afali ayena yi musale kufi boya soko finga obolo baboy toko yoka na biso te falisi makambo si bakatala ke nyema likasa basiba esili nango zakre ye wana pe babenge vie na ngai ba yel na benge vie esili nango muta yela biso te ezala ngo sun impact te soko lingo yoka masolo mingi landaka oya ba masolo kala ba maboke oyezo biba basila na belviango na yo monotoni yango wana oye la biso te fali batsala ki boye oni ni boye confiance sala ki ezala ngone loko te atangi na ba confiance nyoso loko zana ngote otika bango ba luka vi na bango mutu na muta yeba siko a préparer retraite bako mokola bino mukanisa ki ngana omuni munoko na nganga bomoni ote ndoko simwa lubanga soki na tele milikambo na yeba katina na yebisa ki bino ngabi polémique na 2025 ekota te to suki wapi na loba ki ngabi 2024 nzanda lola na muni bandeko nanga bazo progresser te 2025 amuta okota na polémique te to suki ekatika kui ekatane zala makasa ko luka mesa pe oteka na Château Rouge ko so place bamba basi kanga lili makaya sa kanga kuna Anne Marie pa kanga na côté Anne Marie bonga kanga pe na côté na ye ozo pe place angouti na Château Rouge oyoka nde ba ko simbi so touche ba kangio na ba police 3 fois 4 fois zongi ndako komo ko devisa biloko na ndako so ko devisa ona kuma ko devisa ba soso na ndako mingi ba kokota na mibali pe mo devisa ba soso eloko ko so nezala ngo sute to saki na biso bana tata moko bana mama moko eza eloko so ko so na te to moni pe voiture afali eza pe fierité mboka na biso eza so eloko ko so na te masolo ennemi umeli nzamba yoki kolela na ngai kavite nzambe to okota na manini te
we nani Ferregola kamata lisusu ezolekela kaka makambo yo yango wana chaque chose à son temps eloko neloko eza na ngonga nango siko toluka sikoyo o muta okobengana nga siko nde polémique ezate bawaye mpo bakoya pa na biso bagolo mpe bakoya pa na biso nyonso toaka ndenge moko nga nakoyokele pa bagolwa nakoyokele nga pa biso naza mutu nyonso nakoyokele pa fali soka beti na kei héritier wata sosolembe ake na beti depuis kipomba na ke mien de so fabrique mutu akopekisa nga azate naza yaya baleki naza pe leki ya bayaya naza kuna te na kokota nyonso bongo na kozela mutu bananga kake noko simo okota te soka siso loba amata na satellite oya liboso na tikaki ngala kozela siko concert afali baoloba nanga ka okota te seko boyebi makambo na bino bokopekisanga parce que ennemi eza te nga mpe nazanga na ngai ennemi na bino te lala lulala sule kauka omoni yango nde na biso le kauka na ennemi te soki na ye kuna bokotisanga ya besenga nde ote boyebo nga na kokota na okota na nko mpe na okota na ko mpe na ti na ti nde na okota baconseil nyonso po eluka resultat okota eza te ezango na impact te soki babeka nanga siko nasali nini bajournaliste nyonso akala bakoya na bango bayo okota baye na bango otala conseil esili so tomoni likambo tolobi so mpe likambo eza nango te totiki yaya nzambe faire abomi cop matière eza te tala mama po monaka matière télévision nie YouTube nie TikTok nie kaka masola buzo baka muteza kuna ya bato bandeko na biso oya bamaboke wana yango kaka muteza kuna nakobina nakolela kaka eloko eza na TikTok yango wana na YouTube kaka ngam naza lala tolobaki tokoyebana parcours no ikoyebana tozosala baparcours yango wana nde mutu faire akati biso nga vraiment na souhaité faire gola mokako swa eloko wana osali nzamba pambola yo ozongo otangi koma ndeko na yo otangi bakomba bato nyonso epesami na mutu nyonso tute epesami na mutu nyonso tute bana mama nga na mfani bona kotanga ka mutu na loyenge seke nzamba tushaki yo oyebaka tozaka prophète ati pour nous allons eloko bongo beta nzambe faza ando kaka yango babi bana mama likamba babiye na yeko zongela balobi so ngo so babiye ozuite il faut zwa otala na 2 heures ou 3 heures parce que eza saturé makasi ya ba misuba zo soma ba 40 ngabi musuba na baka kangi nyosa zui po ba ninga nyoso bazwati yo soma 40 po ba ninga musuba uzwani ngai modèle nde na moni la faire okeli akobeta ta 3 fois nde na omonela total aka nyoso ya mabongisa nzambe ebele bela te tokolia te babi biyende makambo mombalo yo te mukono so ekoki mutaokangwa zate mukono so ekoki eza pe bien ezo sape firita mboka na biso ba firita musique na ya musique congolaise nga vraiment na souhaiter ba musiciens na biso nyonso bonne chance nyonso kosala eloko nzamba lola apambola afuluka parce que beaucoup mokola boluka peta bosomba biloko na bino botikela bana na bino parce que bozuita mingi na polémique ce qui fait pas ya kitembe de polémique mutu lenga ko bimawa to mona kaka ikatani bazozo bambongo na ba retraite pe ozino bozui ba retraite pe okoso pe retraite na yo ozui mbongo na yo okoti retraite musale si parce que pas ya fali musale za sudi lo ba fala so kokoloba te bana obwa kila binoka bambwa kila kuna na kati kuna oyeli biso communauté ko swana za na ngote boko swana ele onyo swana ote no simo alobaki na bana bo yana ngo lisusu te la boko doka noko sima fingi bana noko sima eza bongo lisusu te wana boluka to ma polémique na ofinga bana te sona moni mwana ngaza na likam na koloba muta yela biso susu te ote wa yebi te eza susu ne parti te fala lingine swelo ko wana te basi ba yokani na bango siko ba kolungana batangi na bakofi kuna eloko ezate kofi alo baki nini pona fali ezate musale kufi
ganga ndengo gangaka loba lisusu mama tokokani okodia losona ndonge lala lula munoko na nganga mukolo tunga boto litunga okotonga na nini masinye tika lipolele okotonga na nini olobaki pona esika yango bati yo pembeni loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani lala lulala ngai wana ndoko bana longo lango batala ngo kera nyoka butu malamu